qui est derrière Élysée. Yango na osenga papa Paul, bosunganga bopesanga mama Sephora. Mutu abaluki directement a commis ngando. Aujourd'hui, j'ai parlé avec son frère. Nalobi na ba les Nazaréens nyonso. Bobomba bambongo na bino. Asa mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien Voilà. Abandi ko accuser que pasteur Paul David a été côté yate. Mouta a été côté Ezaki Chaolangi. Mais tout ça c'est la division. N'est-ce pas tout ça est la division bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que lokoye ayela ki na télé za yango wana? Bozo mo que juste même à tête le bito que na test ADN papa maman. Totika kozala tozala troublé te. To garder nos souffle na biso tozala troublé te. Na ba men noir o eza na sei. Et que papa Paul David a été côté yate. Mouta a été côté eza Kecha Olangi. Et beaucoup landa na ba vidéo no sazo bakanga na kokana Kecha Olangi. Ngana kokana Kecha Olangi. Ngana kokana. Donc c'est que ça na batu batali pena bazue babi ayondo kokana pena na Kecha Olangi. Lorsque moi j'ai posé la question, bozonga na ba vidéo na ngai, na posa qui question na lobi, Élysée, selon yo loko lobi que papa na yo ayebi côté ate. So qu'il faut batia mutu. Na bana nyoso mama Olangi faut batia nani. Ya on a ba na bino que fallait to tanga vidéo ya mama do Mitila. Poto yeba source ya makambo place e bandi. Ezaki du ya liloba ya Élysée o ya lobela ki ngai concernant qu'on remplacer, fallait pas remplacer nani selon ye. Tango alobi na ngake alota ki mama papa Olangi ayo ko pesa e fongola. Oh là là. Aloti mama Olangi ayo bise ba okamba si fem si yena Kecha Olangi. Ndebisi kanga na zolobela ba mama missionnaire na ba papa missionnaire o ba kitisa chapeau balingi tenga la lobela bango soki na mekolo ba menacer nga balobi ke na kanga munoko na nga na vande sika na zali sote ba olakisanga nga te koma mutu te na fingi mutu te na zolobela ba mama oyo ba kitisa ka chapeau ti a on dirait que biso to na monde mususu ba mpe bazana monde mususu mais na se ba o détruire. Nako bandela kolobango que si femme si eza na ba problème lelo na kolobate que si femme si ezo kufa parce que soki eza ya nzambe ekufa te so eza ya mama Olangi andosela mokili nde ekufa mais soki bandeki na nzambe akozonga toujours na case de départ a sauver ministère mais soki ya bandeki na nzambe ke no kota makamne ndenge bino boyebi nzambe ayebi ndenge nini akosala nini ça, excusez. S'il vous plaît, venez un peu enlever ça. Voilà. Ako ça la nini na bungsi kutu fil du dé. Voilà. Donc nzambe moko ayebi nini na ko sauver un ministère topé si femsi. Ndesi kana zolo bakel bisika mwana na lobike toko kamba si femsi na mamola ngai senga to kamba ngo na Kecha Olangi. Ndebisika na vandi siko na lobi yo ko luka paternité et comme makambu oh papa no azana kisa aboma tata mwasi no aboma mama na boite aza raison ko panza vérité mais elongwane comme isusu makambo na lota kingande au moins biso nde to zaboye bolimbisa to yebi na biso musala makasi te mais ko yeba musala pe esala bien yana ba question mususu ko tuni mutu oyebi ke na tuni apo na oya ozwaye awa lorsque bien aimé alobi ke Mama Olangi alotisaki ye bako kamba si femme si ye na Kecha. Na bane koloba ke c'est dû à sande tozongisaki bino na vidéo
na vidéo ya Mama Domitila. Et que c'est cette oyo ndeko Rachel azoloba eza oyo ayokaki. Donc eza na Mama Olangi de ya on alobaki na bino émission ezoya ke bato bazaki tout ya Mama Olangi bayebaki excusez excusez mon Dieu moi excusez ngezo senga ka mai. Mon Dieu. Voilà, Daroya n'a pas répondre à la question à papa. Donc, maloba o Rachel et azoloba, eza maloba o ayokaka. To pa ayoka ki ba pesa ki tango bazoko pese ku nenga lobi na sala ki mois na ndako moko o ba enseignant toujours baloba. Oui, bo bi mutu grand-mère na ngai bisaki nga alobi obi mutu akoki kolobela o vérité na kuitien. Soko lingo ba ke mutu alobela vérité, mutu ameli masanga bando ya kolobela makambu, yeba ka alobela makambu ya vérité. Makambu susu alobela eza na sa kuiti même susu alobela eza vrai. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, oya koloba ke Mama Olangi donc eza na mutu moko oya vandaki na Mama Olangi selon nga wana banalise nanga. Oya yeba ki choix ya Mama Olangi. Oya yeba ki maloba soi-disant ou bien entre guillemets adono. Oh Mama Olangi abanda koloba. Ou bien yebaki na kotala ki a maman on dirait maman penda après ye na omona ezala ye. Ne maloba na Eliza memeli biso ke nga na okamba si femsi na kecha ata bino moko. Oye kaka mikolo yo to yebaki o tembala moko bando kamba si femsi kaka yo boka ba viola ki ata bino moko. Vous ne voyez pas que ezali leadership. Ezali sola leadership que tolingi kambe tolingi pola kambate. Tolinginde batiela biso mutu mususu. On se peut batie mutu ana bako linge pe kakate. Bako linge pe kakate. Dans un système ya divisé pour mieux régner. Là ce sont ba paroles, hein, ce sont les paroles ya Élisée Rachel que Mama Olangi lotisa kingai. Mama Olangi lotisa kinga. Maintenant le quoi tozala ki emballé na lingina memabino pe lisusu. Na tuni Élisée makambo nyonso tout bien-aimé dans le Seigneur. Na tuni Élisée makambo nyonso tozo loba o. Ozui yango wapi. Aloba ki même pas na même pas bandeko mususu ba collègue alobi ke azui yango tanga kota ki prière. Azui yango tanga kota ki prière. Nzamba ke ko révéler. Mais botala lolenga zobeta lisolo ana na 2 mois ba yako ibanga na bassin ya mai ba meminga tout ça wana peka nzamba otali se ozaki na bassin mai ba ibio ba kena yo ba kotsa ko na mutuka mama abina zaki na kata chambre ba zio na mutuka mbangu na bitese mutuka ngo porte zeka polele ba ndoze la ka pasteur Paul David nga yebi na ngate ta pasteur Paul azuie dans kaka nidité na ebongo sa elamba na mai poazo ke na mai ba ndo sokola atoke jubu Bangwe bata veni ba omona te a continue na mutu ko piu direction Kingasani wo mama na oyo mama Léa na kata Kingasani bana osola déjà na pasteur Paul David depuis Kalaba e banto pasteur Paul David akeneka na Kingasani nazoluka mama ko bwakela mwana nazoluka mama ko bwakela mwana ya 2 mois bien aimé nyonso wana ka nzamba wala kisango Rachel nyonso wana kana na prière na retraite sa inane so ya 1 mois sala kinzamba la kisie. Allez-y comprendre que retraite tu as des années batou. Bazo relater do ba continuer retraite yako kwa nkilkeye makambo akoloba. Elongwe wana nzamba tali singai papa na ngai azana boye papa na nga azana boye. Biloko nyonso zo chargé pasteur Paul David. Je pense que Zali toujours ko confirmer biso que pona ko yinisaye pe bazo boya leadership na ye. Et pas banane. Nalingi na remercier na nous famille ya papa na Mama Olangi. En tout cas, coup de chapeau. Na famille ya papa et Mama Olangi. Toye baka ming na biso ba africain soki papa kufi to mama kufi, ba tu bayaka ko welela pe ko panjeza ka famille ya papa to pe famille ya mama ba ko welela ba panza, ba bebisa.
Mais na kati ya faire oyo tozo kata lisola papa te na habité so pe bazaza na se mais je ne crois pas parce que bazate je ne crois pas. Je ne sais pas donner mais je ne crois pas. Mais batu oyo maman langi atiela ki motema. Parce que tout ce que Lisée est en train de rencontrer là, ezali nzambe azopesa na film atie film fini play banda ko tala de mois na yo banda ko sala boy tala nde bakime no bapesa ko pale ya tala zonga boy. Après un moment donné elle va dire quoi que ezali Sephora eza Sephora maman Sephora mutu abande ko relater OK to jusqu'au maman Sephora ye alobi maman langi asambelela ki mwana mobali moko na braza ke yonde mutoko yako ko sala ke ba koko na ngana oyo abungi yonde osala na sambeleli yo bandaka ko sambela bomo eno mobimba kasi affaire wana yonde mutoko sala ke okuta nsanga okuta ozo amwana na biso wana ozongisa wana peka nzambe mutatalisi papa le frère douana soeur le frère maître le frère mutano sambe to landi ndeko le frère abi ayebi masolo ana te ayebi ete alinga ndeko Rachel te ayebi masolo ana te. Mais Rachel nous fait gober que ndeko frère maman langi apesa ki émission ndeko frère apesi démonstration na ninga ya CFMC na âge o ya CFMC na âge o lisolo ezobetama ezo correspondre te ma papa na nga maman avant testa de to analyser. Si qu'on a tout ni nani yango oyo faut ezana mutu moko aza na centre oyo ayebisa Rachel ke Rachel omoni mama na oye ayepe pas Sephora omoni mwana na oba yibaka yeyo mais siko mutu moko te dans Rachel a memi biso na vision moko atoki biso ka ayo déposer biso boum allez bon dima biso pe tondimi nani o azana katikati ya koya koloba na Rachel tala mama na oyo bobunganaka po ya lobi na biso ke ba pesa ka mission e pa ya frère frère so pe Fred so Fred mais abeteli biso te ke Fred mutalakisi mama Sephora mama na oyo alobi na biso ngote e comme ba moko nzambe mutayebisinga mais nalobaki na bino ete eza na mutu moko abengaki nga ya lobi na nga mama Tiffany omoni lisolo oyo ebimi ya mwana oyo Élysée ezali lisolo moko nga na sambe na CFMC na yebi ke eza lisolo moko ya bongo ezala amela mwa mai abi lisolo moko ya bongo esalema esalema wana ndeko mo mutabenga bi nazo confirmer ko yeba ke lisolo bongo esalema mutu nyoso asambe na CFMC ayebi lisolo ya modèle wana ima mais esila nango eza lisolo akala mais eza fille oyo te abi mutu ope wana kombo na fille wana pe oyo makambo wana esalamaki kombo na pe kaka eza pe kaka wana mais wana siko ezaki na Swahili na yango. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste. Allez-y comprendre que bino bozoloba kende ko Elisa zoloba obandela maloba. Même makambo obandela wana, il y a du mensonge pur et net o bakoki ko prouver ngote physiquement boye. Bino bozoloba kaka kote onde lokuta ezali. Mais lokuta oyo ndeko na biso Élysée Rachel mwana na biso leki na biso ya ba misusu pe azoloba eza très grave soki na bandi ko démontrer ba lokuta na ye eza ebele par rapport ya réalité ezo simba te ezo cohérence ezate na makambo Elisa lobi cohérence ezate na bi ke ba juriste bazolanda biso ba maître avocat bazawa ba juge baza ba landa biso fait ya Élysée même bande comme ça ba papa bazo benga nga babi eza na cohérence te ezo simba te biloko ebele lobi eza lokuta mais sauf que alobi yango nde abandeli te donc ya ne toke samba o lo bakali kambu moko olo bakali kambu moko ezane sko ke samba baiso omoni na ba juge ba bandeli lobamba mibale te kanga kaka oyo kaka yango muto bandoloba tango pesi mutu liloba moko biloko kasi ka loba mibale non aloba mibale te olo bakali loba moko o ba pesi
to oyo ya bongisi yango onda oloba yo kanisi ke mutu pose lelo ka bongo eza lelo na lobi non elle a eu son temps to pe bato ba pe ba simane ba 8 ans ba 8 ans ya kokotise makambo wana ba 8 ans bien aimé dans le Seigneur. Donc je tiens à nous dire que Ndeko Élisée a conseillé belé. Maintenant la question est que pourquoi lokuta ebele parce que même biso na zone moko nzambe muta révéler nga yango parce que na zone nzambe mo ke tu na nzambe révéler ki yango ndenge ni ponga mola mwana nu si nzambe révéler bongo makambo nyonso o ya mbotama na c'est que Elisa za prophétesse hein. Ma famille, est-ce que vous êtes sûr que quelqu'un qui a la grande responsabilité dans le ministère de Dieu, il peut refuser sa propre fille? Il faut faire beaucoup d'attention avec cette fille. Sois bénie la princesse de l'Éternel, très intelligente. Et za loko latango tosengaka asile. Isolo ya lokuta mais et komi ya solo. Mais oui, naza na des hypothèses où Élisée azalaki elle en avait marre, il y a soit il y a situation, il y a conjoncture, il y a famine aye. Soit il y a situation, il y a vie natali que nga pe na odiembela ka awa. Mais pour na diembela, faut na tala na yo kada parce que ma solo bela beti o mamolangi bwebwe. E ma solo mamolangi beta na ministère. Mamolangi ba no bomba vie na ite nga sambela na kuna te. Na sambela na pe kuna te. Mais moi j'aime la parole les agam oyoka. Pardon? Bon aimé mission, s'il vous plaît, bazo signaler nga. Bon aimé mission, please. Bon aimé mission. Donc, selon l'analyse nanga, je trouve que makamno salobi na biso maman langi kutu lokuta mususu boyoka lokuta mususu alobi ke tang maman langi wana lobaki na plateau nanga na obeta masola plateau ba tete ya plateau nanga bolimbisanga. Maman langi de son vivant pasteur Paul abanda oteya te parce que maman langi abanda linga te ateya wana eza biloko mwana ayoki mais c'est faux archifaux parce que balakisi nga ba mateya bisika wapi bandeko batindeli nga ndenge na pesa bino mateya mama Domitila ba pesa nga ngo pepa ndeko moko ya mwasi na poto alobi mama Tiffany c'est faux archifaux yo samba na sifem site metozo edo na ba recherche na yo tala awa pasteur Paul David na Angola zoteya tala pasteur Paul David na Afrique du Sud boso mama ye azoteya tala pasteur Paul David boso mama langi azoteya. C'est faux, pasteur Paul David, pendant que maman langue azalaki de son vivant, pasteur Paul David a bané côté ya. Bonsoir Tiffany, Rachel Azali malade, Azali naba un parent naye, est-ce que Sephora Koki Kobo ta moi mais c'est ça, c'est ce qu'on est en train d'analyser. Dalayeyo, azoteya. Donc c'est pour lancer le message que ata bana côté ya mais maman bana lingate yenda kamba. Mais likambo ya kokamba ezali likambo mama langi te ezali likambo papa langi te non ministère ezaki ya papa et maman langi mais kombo o ba na ko tshela kati wana ezaki kombo ya Jésus donc ngolo ba kezali eloko ya Yesu église ezali eloko ya mutu te même ata bisika nga na kamba naza pasteur mais naza mko l'église te nazali ka gérante même ko l'église le pasteur par excellence c'est Jésus-Christ de Nazareth c'est lui notre pasteur le pasteur de pasteurs biso asimbisi biso kana maboko ndenge bible zolo ba biso ba talenta. Donc, ça peut ser 5, ça peut ser 2. Bon, ceux qui ont la lobby que na lingi na longolo na compagnie na ngana cha mutu mususu. Na lingi yo longwa na cha mutu mususu. Qui est mamo langi? Cha koloba ke ngala lingi otenga la lingi ka ye. Non. Pona nzamba sala choix na yeza la mamo langa lingaki alingate, papola nga lingaki alingate. Etali nzambe te preuve ani mama Domitila albaki makam na sala o akolinga alingate ngakuna na zate je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Nana tina muta sepela te. Bon aimé mission s'il vous plaît. Nana tina muta sepela te c'est ce que maman Domitila lobi. Kenga na osama kamzamba otindanga. Totanga la Bible lobi na mwana nga moko abi maman nganta on a telle vidéo maman Domitila senga malili. Donc maman on dirait bino ba pasteur botanga la Bible mais bolinga na bino ko olobaki nini? On dirait makambo botanga na Bible bino ba pasteur on dirait
boye bana bino yango te nzela ekipa bino te toni mais makambo esalami yango mpe esalama na bible tatanga David mais siko comment mosala nzambe akodute nango donc monake bien aimé dans le Seigneur mutu ayaki koluka paternité pa ya papa David Paul David andima ya za papa mais mutu abongwani ekomi ateyaka bien te aboma ndeko na ye boye akotisa oyo na mkuku ya bakisi na ye asala oyo boye mamola nkutu abimela nga na ndoto alobaki nga nde nakotika na CFMC. Allez-y comprendre. Cousin na ye na point noir alobaki nini? Alobi ke ye Elisa alobaki na bango na kei Kinshasa. Bino koto bo se renforcer na nini? Na banseignement. Pamba te ngai na kei koboto la CFMC biso nde to kamba CFMC. Et uti na mna ngate uti na mna cousin na ye. Lui passe. Donc je salue. Osomona te ekomi likambu ya leadership. Maintenant posons-nous la question, qui est derrière Élysée? Nana za na ye. Qui est derrière Élysée? Juste pour éclaircir, natanga nous. De 1991 à 2020, le frère Paul David n'était pas au Congo. Cette fille est née en 1993-95. Le frère Paul David, en 95, il n'était pas au Congo. Voilà. Dans likambu o ezo ngondwama a eza leadership. Eza leadership eloko mususu te. Yango moni ba missionnaire ba bengi nga po ba kebisa ngai. Mama, o kebisa nga tele mso emission suka yango na tiki yango po na yote me na tiki po na moni yango ekomo kota buzoba. Torobuka mabolongo na biso na se nzambe asala Élysée ngolu abika. Soki ako se repentir dans la vérité, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eza likambu te ba violaki mutu, mais eza likambu ya leadership nezo ngonzwama awa. Maintenant, ka bien même eza leadership, mais qui est derrière Élysée? Nani aza na sima ya Élysée? Est-ce que eza Élysée nena banako loba atala ki situation ya famille na bango bi pardon badi moi été. Na moni na on relater histoire à vie na ngai, papa na tenter chance, l'air msusu esimba nango. L'air msusu ba ozwanga. Ou bien eza na loboko moko na se oye bengi yaka. Tala. Pe ça fait oyo. Pourcentage ne ezali. Qui est derrière Élysée? Yango na osenga papa Paul, bosunga nga bopesa nga mama Sephora. To lingi to yeba masolo nini o mama Sephora bande ko solo lana Élysée. Mais selon kuna balobi ke na point noir balobi ke abanda ko bise kaka ke nga za maman na yo na cadre ya maman molimo quoi. Moi je suis ta maman et la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on l'entend hein? Et ce qu'on l'entend vient de la parole de Dieu. Ah. Soki yango nde maman Sephora bande ko lobele mingi. Kenga na maman na yo, c'est moi ta maman mais pourquoi tu fais ça? L'air bandi ba maladie ne sika ba yeba kite soi-disant ba makamne bandaki déjà. Alors Sephora bande ko répéter les yango chaque fois, zo répéter les yango chaque fois. Et ben tant quoi malade o banda ko yoka mingi yango wana ndako banda ko sani yango mutako retenir po loba et aloko banda otala film partika ya suka o na kangi yango wana soki ekolaki na mutu eka komi na problème na mutu yango nde kaka loba que papa Paul David papa nanga mama Sephora mama nanga. C'est ce qu'elle va dire. Ndanga zo kama batu misusu oh akokani na pasteur Paul David. Papa so eza pena likambu ya kokana Paul David likambu ya kokana. Elobi na on sango sango ya nanga Israël mutombo na pesi mbote. Malgré kalaya Israël na pesi mbote. Abi na Congo to koma kokana on dirait to bima famille moko. Na Congo to koma kokana on dirait to bota ma libumu moko neti famille moko. Ba difficulté comment ça la pe ba kokana bango. Bino bat bozana ba TikTok bozaba mona teke botala muntu oyo pesa biso suzi na yo sozi na yo ezalaka nani lukaye o mwa pe bachele o na o ba kokana kutu ya kokana te ezamba bat mususu o star o zo mwa penaki ba kokana bolo bani par là et puis kokana ngo
Et puis kokokana ngo nazo kamwa nde bolo ba kokani hein. Bato ba mona kokokana neza bato oyo baza mitema mabe, baza na likundu, baza na mutema ya mpunsa pona pasteur Paul David. Ngana mona kokokana ngo te, na lukia ngo na monite. Est-ce que ce bato ba kokani na zolo lingolo ba kokani? Ceux qui bato ba kokani kana zola pambe lingolo ba ki ba kokani? Non. Mais non. Oh. Koko kanana o batu bazo tia bakokani bako eza moni so ide ya mutu oyini mutu makambo nyonso babando lobelo pona mutu ana o ndima lisusu te yo tinga makaka bakokani parce que yo lingi o memaka Paul David na libulu yo linga Paul David akweya kaka na libulu yo batimboli ana yo kutu oyebi place batimbola ki libulu ngo te ma ozo linga kaka Paul David akota na kati kuna. Nde mama nazo yebisanga zo kebisanga yo Tiffany yo keba na yo suka kaka na bani na émission na sunote kokota makamwa CFMC te tikela biso ngo Paul David ane loko moko te asikaye na ona kati ya CFMC nyonso akuta ngo akutaki yango oui mais akutaki yango te pona yebisa yo akutaka yango te ezalaka na kati ya libumu na ndaku na bango donc eute na kati ya bo mama ya mama na ye donc ye pa utaki na kati ya libumu mama wana c'est que CFMC ezaki na kati ya libumu na ye banda bo mwana yo ndo yeko kuta makamu nyonso eza na CFMC okucha ngo pende ngo kucha ngo kotika ngo kokende CFMC ata pasteur Paul David akokufa kotika ngo kokende CFMC soki eza ya nzambe eko continuer ko demeurer kaka eko demeurer le chef de l'État azalaki dernièrement na CFMC na 20e je pense disons 40e anniversaire na bango basalisaki ba bengi chef de l'État bolande discours ya chef de l'État était CFMC eza lokola hein et comme eza lokola ba patrimoine il faut pas protéger yango hormis nyonso tokolo ba spirituellement tout ça Kongola zana mutema mabe moko eza na kati ya sachet aboyaka kobimisa ngo ezwa salité de père ezwa salité beba. Oh là là. Boyebi combien na tochana spiritualité pembeni. Boyebi honneur nini oyo sur le plan physique. Maman wana tope CFMC pesa biso sur le plan international. Kozala na lisanga te église te mais ozane loko ezo sangisa plus de 10 000 personnes. Oh lelo na ba kilt ba comment tu ba kilt. Moi j'ai réuni 18 000 personnes Louvuno. Nada. Nabi sibino na koma na isiro. Nakuta CFMC. Ce CFMC. Eza CFM nani? Si, hein? Bonsoir maman, juste pour éclairer cette fille. Voilà. Déjà tout le temps à donc, on se dit que hasard partout. Donc, hormis qu'ici, ndenge bo lo ba bo linge zalela na bato ba inela maman olangi na bato ba ina CFMC. Mozo mona ke mutu a travaillé, il a eu le temps de travailler bien aimé dans le Seigneur. Ozo mona ke la dame a eu le temps de travailler. Eza ki cité mutu ke na tongela na isiro. Eza ki cité mutu ke na ko tongela ye na nini? Na mbandaka icha CFMC mbandaka. Ki cité mutu ke ko cha CFMC e plantamé monde entier. C'est que azo travailler, azo former, azo bosser, azo travailler, azo parfois azo la tête, eza fruit à travailler, à bosser, à sani. Ce qui spiritualité topé kiss mais esima. Mais elle a kisi que nabi sibino na ki CFMC na point noir na monique non, cette dame là na yebi na ngaite na mona na ngaite na tika na ngata ya kuta na mamolangite mais na salua ki mémoire na ye que c'était une femme à féliciter. C'était une femme, donc c'est une femme à féliciter. Comment nous pouvons accepter et que to boma oyo to moni ils ont fait ça na pétal fierté. Na liwane ba chinois ba ya banani ba ya banani ba ye. Ils ont la kisake muto yo azalaki battante, combattante. Moi, je ne parle pas ici, il y a spiritualité. Nyon sa spiritualité, na la tienne en mupembe. Wana nzambe mutayebi. Mais moi, je parle de maman Olangi, physiquement nan boy. C'est une femme battante.
oya bundi po memelo kwa ne koma bongo. Donc allez-y comprendre que discours nyonso oyo Rachel a memeli biso eza discours moko etondi na ba mensonge na kati. Donc vérité eza kaka 2%. 98% nyonso to eza lokuta. Maintenant tondi maliso la bondeni. Nde Naomi lobela est-ce que eza pe maman Sephora te mutu akotisi ba boule point d'interrogation. Po ye pa kotinga mo pe bongo te maman Sephora. Ya on a oloba ke ba pesa nge mission na yo. J'ai des choses à vous poser. Parce que ye pas un missionnaire. Bolimbisanga. Tempa ya molimo tango emataka emati. Toza na posa to yeba maman Sephora bande koloba na ye nini. Selon les deux familles à Élysée, oyo yazolo ba ke baboko la ye bon to zwango bongo. Côté ya famille ya maman bango pona bango ezake balingi bayiba bango mwana. Bango mo bazo comprendre fait ndenge zo kendele te. Pona bango ba mwana eti balingi bayiba bango mwana na CFMC. Eke balangwisi mwana balingi bayiba bango mwana donc bazo welela mwana bango ba okaseke ba welela nde mwana balinga bayiba bango. Oh CFMC ezoboya ke mwana za ya bango te. Na côté ya famille ya papa ya Élysée bango pona bango ba mwana ke famille ya mama bateki mwana epa ya ba famille olangi. O moi que mutu nyonso to azo comprendre te yango bulu yekeza. Donc Elisa memi bango dans a dribbler biso nyonso tout, a dribbler batu nyonso tout, a mema biso na o babengaka bulu yeke. Azo mema biso na bulu yeke. Je crois que téléphone na biso eza polele. Bato ba kolinga ko benga ba benga, mais nazo continuer toujours na banalise nanga. Donc Elisa memi biso na bulu yeke. Eza na vérité cachée. Bien aimé na yebisa ki bino lobby disons ezaki samedi, excusez-moi, ezaki samedi na lobe na bino que navandi na yambi appel ya ndeko Élysée Jérémie. Bango monde ba ko lukanga ya suka na yebisa ki bino na miso abengi nga mama tolingi to ke zwa Élysée na moni sunga biso pour que au sale la biso émission ba ndeko ba sunga biso to ke ndeko zwa Élysée. Yokanga bien koto yo ya mama. Nana lobi na ye, ok, c'est pas un problème, mais je ne saurais me déplacer. Si possible, passer à l'église. A une église, to ça l'émission, n'a pas si numéro, n'a une n'a pas ça qui. Comme il lobi nango. Oh maman. Chaîne mo ko bengi nga na tanga kombote. Chaîne mo bengi ngai. Et lobi. Babeng senga na kendaki pa so na ma campagne so na pa na bango na mbinza kuna so na ma campagne na kendaki bayambaki nga balobi na ngai que disons ndengo zawana bonjour maman molangi mongolo voilà chaîne ana babengi sie na ma campagne abi mukolo na ngaza libanda mais babengi nga balobi na ngai que biso nde tovandisaki Élysée awawa chaîne nango na yebisa bino mukolo na ngaza na poto mais ndeko na ye ndenge nazwaki ba soupçon azali na donc deya na betaki yango lobi na ko se répéter te que bango nde basungaki Élysée bango nde bapesaki Élysée mbongo ya kozonga Pointe Noire bango nde basombelaki bilamba tout ça nga na bise nga nga vraiment na linga désordre te so na sa makam na nga so likambo comme ko ta ba désordre comme na ba confusion moi je n'aime plus et je n'aime pas. Ah papa Titi, oh papa Titi, et bon tiens maman ndenge nini papa Titi bonsoir voilà na bise nga na supporter na nga ba désordre te na lobe na bino ke to landela likambo nabi mais eza même chaîne wana mute bande ko boya bino ke bino bozali mwana ya disons boza ba parents
il y a Élysée vrai que babane ko insister toujours que Élisa za mwana ya Paul David. Ils insistaient que Elisa za mwana Paul David, aza mwana Paul David, aza mwana Paul. Maintenant dès lors que babengi bino tout ça nanda ko arranger tout ça, c'est que ba on dit que effectivement mwana za ya pasteur Paul David te aza mwana bino. Na bi bon nga na partager na nga vie wana te parce que ko ya o créer nga ba des autres parce que nga na za na chemin moko bona okende pour que to me malikambo na souka. Oh oui maman yango na yokaki kuna ba beta masolo nga bi mutu ana sambela pe na CFMC. Ah ok. Ah bien yango na yokaki lisolo ba obeta ya mama Olangi. Ah na comprendre. Et sili nang. Ni na yokaki kuna I don't know. Ni ba ebisaki I don't know. Et comme mukole landi ah l'heure abino disons excusez-moi alobi ba proposer ngai boy balobi nanga ke biso to sunga Élysée tout ça alors to senga yo donc disons azalana bango parce que bazui charge chaîne wana ezui charge que basunga Élysée ba kende ko zoyer bango bazui charge ba okende ko zoyer na mbongo na bango ba ko ya na ye ba ko traiter ye. C'est pas mauvais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est pour ça qu'on avait fait cette émission d'ailleurs. On a réalisé cette émission pour que les gens puissent aider Élysée de quitter Pointe-Noire pour Kinshasa. C'est bien. Mettons-nous tout dans ma question. Tout se poser ma question. Le solo bamake dès lors que Elisa Outaki na famille na bango wana nde bakisi ba Melisa ki ye ba bebisi mutu na ye baloba kyango kuna la bemission na bango keza famille na mutu baseni ni ba belisi liboma Elisa zaki liboma te ba belisi liboma na batonga ba pesi tout ça maintenant lorsque bondimi bo travailler na bango bozondi makeza bango te mutu ba belisi liboma bozondi make bango ni mbaza vraie famille na ye bozondi make encore une chose balobi nanga boy excusez voilà maman azo confirmer alobi mwana na ye azaki na aza âge moko na Élysée mais na tawa na Élysée Paul Olangi azaki nanu na Paris. OK, toujours ba préfet yango. Bien aimé dans le Seigneur. Allez-y comprendre. Mama wana oyo nazolo ba chaîne wana oyo CFMC. Et sengo nini kozala ke a mettre ka ba trouble na faire au topé na dossier o. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Netinga na o déclarer oui nanga lelo. Position nanga na o bayango lelo et engager mutute. Je vais dire ça avec ma Bible. Et engager mutute, engager ngai. Après quoi, le frère n'a pas bengaye parce que ça m'avait tellement choqué. Comment place au cas ba humilier bino, baloba ki na bino bo famille na bango ya mwana wana te, ba traiter que moi na zé Paul, tout ça. Après sans excuse, OK, mais ayo ko loba nga bi maman, là na bengi ya lobi nga maman. Balobi ba opesa biso, ba ko aider biso, tout ça, ba ko aider biso tout ça ba démarche wana nyonso tout. Na yo comprendre le mot bien aimé, il faut ressembler là. Il faut ressembler la taille belete ya taille mkienzamba pesa yo. Vous savez, il y a des gens qui peuvent manipuler les autres à cause d'un petit rien. Il y a des gens qui sont capables de manipuler le zan à cause d'une petite chose. C'est bon, on a beau être, mais bon, ça la prudent, hein. Bon, ça la prudent. Aye ko ebisanga tango to kati sko tozonga na yoko yokelo ka ebisinga Jérémie alobi nanga bon maman omoni tanga bandi komona ke nga za mécontente et que
comment bokoki se rabaisser tina niveau oyo aye koyebisanga mama toyebaki te nzoka nde toza bandeko baa bandeko soki mpe na chaîne wana soki mpe mokolo chaîne wana ya poto atanga soki mpe na ya na bango moko boye oh la la my god Jesus atangaka na ya na biso bazalaka na ya na biso siko bakabwana nde ya na biso mutalobi na biso tokende kune pa na bango oh elobi na pasteur Moïse Mbiye nayebi ndenge bandaka me nayebi mpe ndenge sukaka nayebi ndenge bandi alobi bayebisi biso tokende kune pa ya na biso atangaka na oyo aza na poto wana batangaka na ya na biso anga azala koto na ma campagne nde ya na biso mutalobi donc se bwana baya mo pe bazala ba ma campagne baya na bino mo pe batanga na bango baza pe na ba possibilité boza na bango likambo akokamwa bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'alobi nanga bongo nga la bi na ye parce que ça bande ko bando nganga ko balanga ke mama Tiffany papa Paul a aidé ye tout ça na ye ko benga lisusu pona ko tout na bande ko est-ce que bokoko ebisa papa Paul David a aidé moi noté bota la position ya famille oyo mais azaki pe mondimi kati na bino bokoki ko aider tende ka boko commenter nga pe na sali démarche wana papa Paul David bande ko balabi nga mama Tiffany tokoko ndima na place na yete tozo pesa audience bokuta na papa Paul David e bongo yo moko sa nini okoyeba ndenge ko exposer ye aza pasteur soko aza na mutema ko aider OK sinon kaka ye nabi est-ce que na koko ye na famille wana vers vous pour que boyoka bango pe posa na bango balingi ni po bosunga bango balobi no problème ezate le temps que nga azo préparer na zwa bango na mema bango pour que basunga bango baloba posa na bango ezeka pasteur Paul David te na bengaki au moins 4 pasteurs pasteur moko mususu kutu lela benginga preuve ane mama moko pe kuta kimbangiste ye pe na solo la kina ye na koma déjà ko sala moi ba recherche na nga la c'est pour que basunga bango mama moko kuta kimbangiste aza kimbangiste atindela kinga $50 na ye pour que na pesa bango. Excusez. Bien-aimé dans le Seigneur, mutu alingi lisusu koyamba te. C'est triste. Mutu alingi lisusu te na mbongo oyoyo bapesi ye pa mama wana na maboko na basala nzambe moko kutu abisinga ma Tiffany d'ici là nazo yeba qu'est-ce qu'on peut faire pour na billet na bango. J'ai essayé un peu de parler avec les hommes de Dieu entre autres nani papa Paul David parce qu'elle a représentant légal il y a CFMC et que la fille priait là-bas chez elle. Et disons chez lui là-bas na CFMC et que basungaye batika ete muta baluki directement a commis ngando. Aujourd'hui j'ai parlé avec son frère moko bandeko na bango babi maman toyebi yango te donc bayebi te que Jérémie a que ça l'émission bomoni a bolandi boyebisika babi mama biso toyebi kaka yo toyebi makambo wana o Jérémie a salité yaya nini wana Jérémie azolo bake to ana yaya yebani na ba eza yaya nini na yango natali lecture a makambo eza buzoba. Donc, bato bana se bana renfort ya makasi. Biso totikali na ngambu lokwa ba Moïse to tombola maboko. Nous sommes de cœur avec nos confrères, nos consoeurs. Lokwa balobi bazui makambu na maboko. Ngana lingi na senga na bayo nyonso tu balinga kale Nazaréen. Na bayo nyonso tu bazokota dossier oyo. Après banalise na ngai
Pas seulement yanga to komi na niveau oyo na stade oyo ke biso nyonso tout to comprendre que moi naza ya Paul David te. Je n'ai pas honte de le dire. Quand je dis cela, je prie ma Bible. Parce qu'il y aura des gens qui vont dire que c'est Tiffany va corrompre, c'est Tiffany. J'ai pris et j'ai dit, Nzambe a dit na bala, Nzambe ya nkela nimpata, Nzambe oyo idausa teya. Soki ngai, pasteur Paul David a pesinga 500 francs. Pona corrompre akanga munoko na ngala balusa maluba. Nzamba di na bala frappenga. Nzamba nkela nimpata frappenga. Sauf que je suis là où il y a la vérité. Et que cette famille-là, bangon de famille à Élysée, pasteur Paul David n'est rien dans cette affaire. Il est innocent. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dis ouvertement. Mais ceux qui sont sous bolingi bossa rubrique bokendo bandela, bossa la yango. Oya moni keza bongo te abimisi mbongo na ye pona test ADN, bazwa makilas ya mwana, bazwa ya papa ya bango masina, basa la test soko epesa mon côté. Na bana koloba boy, na bato nyonso tu bolinga kale na Zarayan boye bake. Maman Tiffany, je me retire na dossier Oyo pour le moment. Na balusi page. Comme Jérémie a trouvé bon. Kosala nzela na ye a trouvé bon. Kosala oezo lekele na mutu. Ngai boye langa mai. Boye langa basa mai. Na longwe na nga na affaire oyoyo. Bango na bango nde na baki ke dossier o eza sifem si na sifem si nde bazo bunda bitumba la bango na yebite eza bitumbo ba bunda ya moi ya butu ya tongo ya pokwa na yebite. Nga na koya kokota na dossier oyoyo. Mais elo kaka na kolobela bandeko na koya na suka. Na bimi na kati ya dossier nde na banda koloba. Na sengi pe na bandeko nyonso bazali inspiré lokola ngai o balukaka nzambe boke tuna nzamba lobela bino ba ope bazomona ke vérité za oyo bobima na dossier oyoyo botika na bino yango bokipe yango lisusu te. Voilà tika to yambana na pele oyo. Allô? Allô, maman? Allô? Bonjour. Bonjour, bonjour. Maman nani na participer na émission na yo pour na makambo Élysée. Mais naki yana bango bazali vraiment bato moko baza ya nzambe te parce que lokola bamoni ke yo ozolandela ba vérité lingi ebima soki kaka bameki kokota na famille wana bakolika badétruire bango to soki bazwi Élysée bakolika mpenza mpo na ngai namoni baluka badétruire Élysée mpo bayebi ke Élysée azali motu te akopanda secret na bango. Oui, oui. Alors bango soki baza mayele te bazolanda biloko ya mokili bakobeba bango nyonso bakoboma te Élysée mpo Élysée akobimisa secret na bango nyonso yango omoni bazolinga baapproche bango bazala kote na bango mpo bamoni kote na yo nde vérité ezobima. Merci beaucoup, maman. Mama nzambe apambola yo vraiment. Merci. Merci beaucoup. Yesu ebomba yo. Amen, amen. Yango moninga pe eta mwana ya batu naza mwana ya batu ya papa Michel Mokwa. Allô? Allô, bonsoir. Yeah, bonsoir, l'apôtre Songo Dimanja, j'appelle de New York. Est-ce que can I speak to Maman Tiffany, s'il vous plaît? Yes. Puis-je parler à maman?
Speak. Is Mami Tiffany. You want to speak in English or French? No, I don't speak English. No. Speak French and Lingala. Mama, primo, zama pambola lelo na musalo zosala. Mais ngai na bengi taza pe mwana ya mwana na mamula muto ayambaki wa molangi na New York ata mariage ya Virginie tout ça esalama kepa na ngai. Motema na ngai eza na mingi na ndenge zoyoka. Ndimo be mon conseil na ngai naloba je pense il fallait est-ce qu'on peut écouter na bango na ba l'air nous surtout copier ça bango conseil qu'il faut exposer bango boy understand je comprends I don't know, you know, ata problème ya ujumbe ya Bruxelles ya mama na dengi azofuta sa mambongo. Moi je pense à yo ata nazama na ngamu tunabaki na New York kawa ngamu ata Papango, tout ça va moulanger. Donc, you know, c'est le pasteur Jean-Pierre, c'est moi. En tant que donc, l'anda kunangai na fandaki avant. Donc, et ça, ça n'a pas mingi pour eux. Bazabana, mama tubo sanake bazabana. Omoni, bazabana, atanga na boti, nazan église na New York, na New Jersey, na Atlanta, na Benin, na Nid, nazan bana na pe bazo formé. Alors moi je pense bazabana, biso tu quoi, en tant que parent, il faut te le moyen, parce qu'il faut pas qu'il y ait un ministère monnaie maman. Oui. Donc, il n'y a qu'à aux autres. Omoni maman, né eloko wana. Na bengi pona solo na si a moyen kutana na bango ezala ezala bango nyonso osolole bango pisi bango conseil que o nyonso s'attend dans une affaire pour attendre on a quitté vraiment la Kinshasa David donc tana kinaye kuna donc ne yango na solo na yo. Merci papa na prendre note torotande nzamba ko orienter biso. Merci beaucoup, papa. On a conclu. Naza Makamona Gnalba est très important. Ah oui, elle est en direct. On a déjà le en direct, hein? Eh, il y a pas quitté votre bayoka? C'est ça, ils sont bien, papa, bien en tout cas. Bazabana, Dumitia en place na bango, you know, les concerts, Aïsa Bazolanda, pour surtout quitter, Aïsa Bazolanda, wana nyonso wana pona yepi couple wana papolangi mamolangi, na yebi sala basalaki. Moi attaque quand même, bato ata bazola total ata denge bana batikali sans expérience. Mais quand même bazo soutenir, bazo et ça donc moi je pense plein à Satan, maman. Donc, si on va encourager Bango, total à côté positif. Profession, je suis un thérapeute. Et là, je suis un client, même si je suis un utiliser solution de plus thérapie. Ok, donc, tu as ma cambo ya ma bête. Bazabana, maman, papa, Zama, comme c'était bon. C'est ça, en tout cas, là-bas, on a exposé ce qui est problème, c'est que pourquoi ça peut. Parce que, ouais, comme les bango, et comme les bango, il y a la même chose. Est-ce qu'on sait que la personne est exposée par non. Alors, vraiment, des conseils, s'il vous plaît, tout féliciter bango, tout encourager bango. Papa, muta exposé moi na zate nga bana na féliciter bango bazo samsa kitoko sauf kaka nde bato bazingi bango baza batu mabe nga na féliciter bana nyonso tout en tout cas ba makasi hein bana nyonso mama Virginie papa Alain bango tout ba Enise ba Aksa bango tout baza makasi sauf que bato bazingi bango nde bazingi bango baza bajingamable obi kutu bino eza na ngota resume eza bana ne
so ezalaki bana misu boyebi baeglise batika baparent batikeli bana yo ya na babiloko wana o bino bozoyaka nango wana diviser pour mieux régner. D'ailleurs kendo sa sife misi na yo so eza nzambe eza so eza nzambe te ekufa. Bien aimé dans le Seigneur na banda koloba boye lokola consœur to pe confrère na nga lobi ke bango bazali prêt ayebisaki Jérémie wana maloba Jérémie ke bakosunga bango Jérémie abi aza ndeko na bango likambo ki ndeko ekoti nga na ndeko te bango bazwi ndeko abi akosunga bango akendo zwa na yango na plateau kaka oyo nayebisaki bino bosunga bango pour ke bakendo kozwa lokola ya mutu amonani akosunga bango nalobi na bale Nazaréen nyonso bobomba bambongo na bino. Pamba te me mama na tindelanga $50 et par Tiffany na sina benga ke mama ngali anga mbongo no te tala bango babimisi ndeko ya bango abi asunga bango zela bango biye mama abi tindelanga $25 na ngayo pe zo 25 na kabel na ngayo na jui nanga abi Tiffany tindelanga 25 na musapo zo sala mai ozomela mingi muta osombela zate somba ba mai tiango wana na plateau mela zongsela ka $25 na lingai na bakisela bango me lokwa bazwi mutu bye likili yango na lingi bopesa nga basa mai na sokola maboko ko pila ta sokola ki nga sokola te pourquoi tila mai na lobi na yebi ndenge banda pourquoi bakowelela yango pourquoi kowelela bayebi ke tokendo kozwa po vérité bimate donc mutu a vérité wana azoya kolobaka ba vérité asuka kaka kuna donc tokase ye biso mo to récupérer faire nga na nelo monte na welela Dieu merci eloko ta bande koluka koyeba so mwana na za ya Paul David to za ya Paul David te lokwa da na yebi kaza ya Paul David te o nyonso etikalenga na osambelela kaka Rachel parce que azaleki nanga na rotiena na losambo nzamba sunga ye azonga normal pe abongwana dans la vérité. Mais oye tika liwana na ndimi na ngana zanga na nga bezi na bato nyonso bandaloba o luka bezi ngasi ko na boy na ngai na kabi na nga ba view wana nyonso tu na tiki na ngango na boy buzz parce que oye komi ya kokanela ngai oye komi ya kolukisa nga oye komi ya kolobela nga na sali maboko yango oyo Alek ya kala boya kosopela nga mai na sokola maboko na sokoli maboko na émission oyoyo eke naza lisusu na makambo wana te pour le moment tangu bango moko bakomona basali place bakosuka à moins que si fait misi bango moko ba intéressé nga que zwa Sephora sa une émission mais kokende kokota lisu makambo ya famille ba Jérémie na kota te même nzambe na likola lobaka que je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Na risqué comme un avion, na koke kokufa pour vérité zalake e mona na lelo ke mwana o ba linga ba boto la bango zaki mwana na bango. Je fais tout ce que je peux faire pour lelo vérité ça nini e bima. Mais je me pose la question lorsque Jérémie a passé l'émission parce que batinde linga yango et ça sous likambo émission et je me pose c'est que na bango moko pe famille ba komona ke bana bango la posa buzz na mbongo ce que je peux dire parce que étape toza eza sous étape à émission eza étape to sauver bomo ya Rachel et étape à émission te Jérémie si tu as vraiment le cœur tu as le souci de ta sœur nengozo lobela et sous étape pour ça la émission te même ngana yebisa ko na yamba bino sous te. Je t'avais dit ça. Émission na oto yamba bango monde ba benga kinga ngate mna benga e bango. Bango nde ba bengi ngai. Nebi se bango botika na be émission to luka solution ya ko sauver Rachel. Mais na minute azaki na likamaro lo bake, est-ce que ba koko faire voyager bino te ba pesa mno mbongo sanke bo sa l'émission. Que to kende mbala to ke zoye. To yene mbamo ki tsa hôpital. Hôpital to bando futa babinga nga boza sauver. Na sengi na ba nyonso oyo balinga les Nazaréens bo se retirer na dossier o. Eza dossier moko eza glissant. Ndenge bato asife msi bango ba komeli ngai na ba commentaire. Pona okebisa nga.
bima na dossier oyo tika dossier oyo sino to tolakisa o yango na bi na bimi na nga na bimi me boyeba ke kobima na nga Nzambe oyo atambola na mama Domitila oyo alobaki ke ya poni Paul David oyo alobaki ke ya zali na famille olangi bana nyonso tu eke bakotravaye lokola mutu moko akotika bango te aozala na bango Nzambe oyo alobaki na munoko mama Domitila eke Moïse akei Josué mutu akokotisa peuple na Kana ngana linga te bino bolinga ba missionnaire to bolinga te na bato nyonso bana se boyeba ke Nzamba akosaka te akokotisa peuple na ye na Kana eloko na kosenga na ba olangi nyonso so bokotindela bango na bondeli bino na bolingwa Yesu na yebi ete botanga liloba makasi la msupe kolekanga boyeba ke mukolo mususu Moïse alobaki na peuple ke bokosala nini bokolinga basi ya bapaya te mais lokola Moïse azalaki moponami ya nkolo azalaki na Nzambe yende mutu azalaki Nzambe parce que Dieu a dit à Moïse je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc c'est que Moïse a comme un Nzambe liboso ya banguna na. Tobe banguna ya peuple Israël. Ba hébreu. Tango Moïse a eli bangala bi bokolinga ba paya te. Ye moko Moïse a ke kozwa Sephora o azaki mpaya. Boyebi li solo Miriam. Boyebi li solo bandeko na ye Aaron batalaki ke biso nde to mikolo biso nde fale tangu bamekaki ko toucher kolobela Moïse kotonga Moïse koloba mabe ya Moïse continuité nango bino mo boyebi Nzamba frappaki bango sans pardon ngana o mama Domitila alobaki alobi bozana bomoko bo travailler na unité mutu aleki muninga zapete oyo aza loboko oyo aza lisu oyo aza lokolo technique ezwi mon problème basignalenga ngana kobondela bino kaka na bolingo nkolo bosimba mosala ya Nzambe makasi bosimba bolanda oyo nyonso tu ekoki kolobama te ça va. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi bandeko balinga bana na Nzambe toye na kati ya émission oyo pona ko présenter bino musala monene oyo toza nango na kati na mboka oyo ezo concerné basali ya Nzambe pe l'église tuliki toleka na tina ko organiser conférence moko ya munene oyo tozalaka déjà na habitude ya ko organiser ngo chaque année toza na 13e édition eza conférence oyo etretaka ba problème oyo eza na kati ya basali ya Nzambe na église. Nous avions remarqué qu'il y a un problème au sein de nos églises au Congo, le problème de la succession sacerdotale. Voilà pourquoi nous avions pensé organiser quelque chose du 19 juin au 26 juin, vacation matin et soir, de 8h à 12h et de 16h à 19h. Là, nous allons parler de la succession sacerdotale. Si c'est l'affaire, cette affaire, c'est l'affaire des fils biologiques ou des fils spirituels.
Voilà ce que nous avions remarqué dans nos pays. Après le départ du leader ou du pasteur principal de l'église, il y a des troubles qui se créent, il y a des divisions, il y a des problèmes suite à la succession. Un pasteur a beaucoup travaillé, il a beaucoup investi. Lors de son départ, peut-être, il délègue son fils pour continuer le travail. Soit, quand il n'est plus en vie, c'est ses amis qui viennent prendre la femme ou l'enfant pour remplacer. Pendant que du vivant de ce pasteur, il avait aussi des fils spirituels qui ont passé beaucoup de temps, travaillé avec lui, il avait des assistants, mais après le départ du leader, il y a maintenant un changement brusque malgré peut-être qu'il y avait des tests au niveau déjà de l'église. Or, il y a aussi d'autres leaders, avant leur départ, pendant qu'ils étaient vivants, ils travaillaient comme s'ils étaient éternels. Maintenant, le jour de leur mort, peut-être que la mort survient brutalement, il n'y a pas de texte, il n'a pas préparé la succession. Or, la Bible même nous dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, normalement, de notre vivant, nous devrons préparer des successeurs, nous devrons organiser les choses, nous devrons avoir des tests au sein de l'église. Voilà pourquoi nous avions pensé organiser cette conférence pour pouvoir traiter la problématique qui est au sein de nos églises sur la succession. Ndenge nazoloba bandeko basali nzambe na côté no soboza toujours remarqué que na simaliwa ya pasteur est capable de travailler tout à brusquement kolandana na ye pour la continuation ya lotomo ezobota ba problème ezana o ya travailler na simana ye atalika ke bon ndenge nazate na bomoy malamu mwana zwa poso bazu bache mwana mulimo aye ko kamba akubosa na mama na bana bakozwa ba problème bakozala na nzala bakozala na ba problème au moment où ye mutu abumaki nzoto na ye nyonso pa mitumbaki achaki nyonso na ye pona makambu ya lingomba ezape na ba église o pasteur abandi azana bana na nzoto boya azana bana baza mike mais azana bano ya molimo o ya préparé basali ba texte normal ndenge ni lingomba na bango ko tambola na ndenge ni succession et golekana tina kozala. Mais 20 ans après, l'église a fongwami et comme na makambo pasteur a komi kotela ke eloko yo na ko tikela ngo mutute oyo mususu ya molimo ndenge ni na kosala siko pona kotsa oyanga yi mwana sa batala ba test na bango na ba assemblée générale abandi ko imposer union so wana ezocha ba division ezocha ba trouble na kati d'église yango to monaki to sangana to meka ko réfléchir pona ko yeba parce que confusion eza tozobenga nyonso église ezana makambo batu musu basali biloko na bango babenga ko ba fondation toyebi ke soki eza fondation eza eloko ya mutu ye moko ina libota na ye na bana na ye na bakoko na ye omoni batu musu bazosala achango fondation mais azo travailler ka sous forme ya église azo batu ba investir biloko na bango suka bon eza fondation ale soki nga nazate eza mwasi nanga eza bana nanga eza bandeko nangai même kutata na ndenge wana soki makambo ebele eza définité ata mwana zui na simano botie mwana mais mwana wana pa kozana mwasi na kobota bana mais entre temps mwana na pasana bandeko na ye mukolo siko ya kokoma pe alinga kende akocha yaya na yeto leki na yeto akoya kocha mwana tango koma kenda cha mwana nanga ali ba famille wana musope ko bimbate ezala ke loko père yo zwaki yango bongo biso batata kulutu batata leki tokende ndenge nini il faut mwana na yo aya kozwa na ndenge nini. Et voilà pourquoi nous voulons traiter de tous ces problèmes. Ezana oyo mususu ezaka ministère mudasali ministère ezeloko na ye na ko kende na che mutu nanga ndenge na lingi mais o tozo benga église eza eloko ya mutu te ezalaka eloko ya Yesu po Yesu moko bi je bâtirai de mon église ezalaka église ya Yesu mutu ya kota kawana azosala na mutu ya kutambwisa église il faut azala mutu azana appel ya Nzambe et puis azala mutu oyo Nzambe azana ye d'accord pona makambo wana. Alors mbala mingi tozomona bato bazokende ache mwana bana ko pe mingi ba okufa na bango avant et puis misusu bazokende kokotaka
na makambo bakishi na makambo ba vie moko ya mobulu oye kokani nango na makambo oyo yango ya nzambe wana te. Or soki to sali église tozo tika yango tozo sala ke église za eloko komema bato ebele na bokonzi ya nzambe eli koloba ke même na sima ya liwa na yo pasteur soki mutu akozwa misala asala makambo oyo kokotisa bato ebele na bokonzi ya nzambe. Alors pourquoi kaka ils ont même trouble dans ba fils biologique to ba fils spirituel? Peut-être parce que ba texte c'est ça. Yango to lito kasina ko traiter to yeba nini tokoyo ko sal pour pasteur akokoza la pa tiene mwana na yete mazala ba texte na bango c'est défini ça après le pasteur ndenge nini vie ko yuko zala pona libota ya mutoyo akambaki po bana ngo wana bat bakomo cha bana ya nzoto po bana ngo ya molimo mukolo ya matina trône abomi a effacer ba trace nyonso ya mutu asalaki amona ki passe akokanza ta bana na eta libota na yete. Mais je crois que ngonga ya malamu yango ya kozala na conférence to sangisa makanisi to kabola poto yeba ke église zalaka ya nzambe to yeba ko préparer successeur ba successeur na biso to préparer bango biso moko toza na bomoy poto associer nzambe. Alors batei bakozala ebele na ba soutempe ekozala ebele to koyekola kona ba problématique ya succession to kolekana tina koyekola succession na Nouveau Testament na Ancien Testament e bandaki koleka ndenge nini to koleka na tina koleka na tina ya koleka na tina koyekola sur le plan juridique qu'est-ce qu'il faut faire pour na makambo utali makambo ya ba succession ya église. Togoleka na tina koyekola appelle la succession dans d'autres communautés, comment ça se passe chez les catholiques, chez les protestants pour to meka kozwa idée parce que ba trouble ngo mingi ezaka na l'église na biso ya réveil. Voilà pourquoi nous invitons tous les hommes dédiés de toutes les communautés et toutes les confessions religieuses de venir suivre cette conférence qui est si importante par rapport à la succession dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes sans oublier dans ces pays qu'il y a vraiment des troubles, il y a des divisions, il y a même des combats, il y a des scissions au sein de nos communautés, de nos paroisses par rapport à la succession, par rapport aux fils spirituels et biologiques. Alors, on viendra définir ces choses avec les hommes de Dieu expérimentés pour savoir comment préparer nos successions pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça serait du 19 juin au 26 juin. C'est le matin et soir, de 8h à 12h, de 16h à 19h. Ça serait sur l'avenue Lobo, numéro 27, dans la commune de Ngaba. Dans la référence, c'est l'hôtel Lafayette. Si vous êtes au niveau de l'hôtel Lafayette, vous demandez l'avenue Lobo, numéro 27, commune de Ngaba. Cette conférence qui se ferait de 19 au 26 matin soir, de 8h à 12h, de 16h à 19h sur Lobo 27 Ngaba, ça serait en direct dans notre chaîne www.lenazaréen.com. Donc, si vous êtes en ligne pendant ces jours, vous allez nous suivre en direct et vous allez suivre ces orateurs qui viendront de partout. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Qu'il bénisse également la chaîne Les Nazaréens. Merci. Atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien.
Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Okananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme le Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont posé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na petit ya kolianta bati. Po bolingo kanga kiye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Okanaka. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Okanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Na yo na mboka ya Congo, lelo o abuse biso masuwa ya noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Mboka Nangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, batika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Congo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe, balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo, Mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Jacques Kangudia. Congo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Gédéon Lumana. Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani. Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona Bokondi Congo Azuna Union Africaine Yakato célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali kambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, le roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, Tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays. En nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.